Parce que Congo est sangisi biso, Congo est maman la biso, Congo est papa la biso, Congo est libota la biso. Le Congo lingaka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo te. Alors on préférait au teka bolingo Congo et pas bapaya. De kolanga la ligi oye bake développement est à la base à partir de la rue, à partir de l'avenue, à partir de la quartier la biso. Et c'est ça ni la opposition ni la société civile. Passeport c'est mon passeport yanini, il y a République démocratique du Congo. Ce qui est indelingai awa, le cap de la salle na mbongo te, il y a quatre semaines ngaba Brazzaville, na kufa kaka awa. Mais la lingi le oyo, to telema to bunda pour le luka kawana. Ayebi atate nani oyo avant dans la parcelle tel, pe nani oyo abimela kawapi. Oza bourgmestre bongama oyamba biso. Bongama oyamba biso, botika mitema mabela biloko boka ba appel la biso. C'est ça qu'on mobilise la population, qu'on sensibilise la population à travers République démocratique du Congo, ville, province de Kinshasa, Monda Écolo, magazine d'actualité 2025 année à lumière, 2025 année à Kopesa, Mpifopé et Sengopa et Congolais poété, va se sentir réellement que Bazana Katia, Moka, Nabango. Monda Écolo est toujours magazine qui est partout. Qu'on mène une investigation, tout pour ça, une enquête. Pour le côté de Nimboka, c'est-à-dire que Tambouissama. Et surtout dans le moment où les alliés Mouamoro c'est que Congolais surtout Azala, il y a côté l'élément. Quand il y a côté l'élément, les alliés interpellation. Où les Sengeli Bisso Bakongo Manto Zalanango. Tout le monde a une divergence politique na Bisso. Que soit disant à l'imouta parti tel, la Lingaka Mouto Oyote, toi tu dois perdre des bâtons pour rien. Oh, tu es Bisakaye Nini. Oh, to Sangana, c'est un moment Nini. C'est un moment où conteste nini au Sénat qui te sangana. C'est conteste nini, il y a partage au pouvoir ou bien conteste qu'on sauve Mboka na biso. C'est des contestes c'est différent. C'est le boututo yeba. Même si Olingaka Alain Dewate, même si Olingaka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo te, même si Olingaka Martin Fayulu te, même si Olingaka Cardinal Ambongo te, même si Olingaka la politicien na te. Mengonga o sengeli otali sa réellement que olingi motute mais olingi parce que Congo ne sangisi biso, Congo ne maman la biso, Congo ne papa la biso, Congo ne libota la biso. Le Congo lingaka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo te. Alors on préférait au teka bolingo Congo et pas bapaya. Ndeko langa la ligi oye bake ba oyo ko lukope sa confiance que soi-disant Bangwala bakota kati mboko yebake tozosonga ba esclavagisme sali plus de 3 décennies. Plus de 3 décennies ce qui fait 30 ans dans Ndambo. Mais le autre tozo bunda poto le wala esclavagisme la pour la libéra. Mboka ezali combattu na ba occidentaux, ba américains. Bangonde bazali ba pare ya Rwanda auto zo ba bimisi ko la Rwanda moko be Rwanda dit to que d'abord on va contester tout. Même le sport, même la musique. Est-ce qu'il y a vraiment que la face de la RDC? D'abord, Rwanda boy. Attends, tu dis que non, il y a munitions, sans munitions. Mais tu envahis Kambo Kalabango. Mais la seconde Rwanda est comme à Pesa, ma belle heureuse à Congolais, parce que ça va bilanga kuna. Mais tellement que tu as bundala mo kili. Il y a besoin de guerre, et ça qu'on là. Mais le moment où on commence à se et zala mo pa mon côté à côté ma po abundela yo à part yo mo Congolais sur telemi ngai oyo ala dewa na zaka passeport mon na le barango na zai ni na pouvoir ni na opposition ni na société civile passeport c'est mon passeport ya nini ya République démocratique du Congo ce qui est indeli ngai awa le cap de la salle na mbongo te ya quatre semaines ngaba Brazzaville na kufa kaka awa mais na lingi le oyo to telema to bunda pour le luka intérêt à Congo force olulaka babunda 100 ans peut commander bazalaka bongo yo pe de Congolais tellement bunda pona bolamu ya Congo ko bunda bolamu ya Congo et sengeli d'abord ko yeba ke sikali ozali oza responsable quelque part biso mon école to préféré d'abord peu le quand on sensibiliser population to ba na ko sensibiliser ba o bazali ba yambo ba numéro 1 na ba maison communale parce que ba bazali ko représenter chef de l'état fait Antoine Tshisekedi Tshilombo à partir de la commune. Développement est à la base à partir de la rue, à partir de l'avenue, à partir de la quartier de la biso. Et c'est ça, base à la bateau, base à la bolingo ya Congo.
yango tozo senga faut qu'on rajeunir classe politique wana ko rajeunir comment papa kala papa wana ayebi atate nani avant dans la parcelle tel pe nani abimela kawapi tato luka bala kuluna de même manière tozo mona bango te de même manière pe ba infiltrer to ba bisika zo bimate nzoka ne ba infiltrer bazola la esika yona ngai to la ka dans le port de maman Ange le port de maman Marie azala combien de portes ya ba locataire chaque porte a combien de personnes ils allaient devoir ya ba bourgmestre les seigneurs ba sensibiliser ba chef de rue na bango na ba chef de quartier na bango pour permettre ba yeba que na avenue Songolo to avenue Pakala la parcelle telle bazalaka autant même devoir wana okokuta que bourgmestre a sensibilisé ba service de sécurité le cola ba service de renseignement peu service ya immigration le auto bona ba comment ba incompétent bazal service moko bazako exister te ba exister kaka na ba frontière na aéroport mais on coûte la bureau na bango na ba commune ezali ba ça registre ni na kata ba commune tandis que ba étranger ba toli ebele na ba rue na ba avenue auto zali ko vanda c'est ça le bon moment au série e ba ko interpeller biso ba congolais to eba chaque service ne ce que zali ko sala yeba ba valeur na parce que c'est aux la compétent ya ko remplir ba devoir moko économiquement développement ya Congo totalement le na deux communes différentes to bali ko tabu c'est ba commune oza bourgmestre bongama oyamba biso botika mitema mabela biloko boga ba appel na biso toza ko mobiliser population ko sensibiliser population à travers bino ba bourgmestre et ko permettre même ville province qui ça ezali capitale ba instituteur la République démocratique du Congo ezala touché té à travers bino ba bourgmestre to ko ba ke mongula tel abimi le sikatel yo ko ba partir ba partir ba chef de rue na bino yango to bani ko quitter ba bureau na bino boyamba biso mbonda école parce que tozali liso ya bakozi ya mboka. Merci na bourgmestre Chiko Katumba ya commune patriotique ya Masina oyo a lancé message moko patriotique oyo c'est to za biso to ba wazalendo to ba ko accompagner ba institution ya mboka to ba ko accompagner le commandant suprême ya FARDC à la police to ba ko accompagner FARDC na etumba o azalango to za biso tout mobiliser déterminer regard dans la même direction et qu'on permettre que RDC lobby mokili et comme RDC lobby mokili e ba ke RDC malgré to bunisa ki yango pour la minéré oyo RDC moko alukate parce que ngalo to botema ba congolais to lukaka yango te bomengo o to zalango to selaka nzambe te nzambe ni apesa ki biso mais et comme ko bota ba convoitise et pas bangune na biso po ba luka ba boto na biso yango mais ba kozala 1000 ba koya ba ko bunisa so molili mais ba koyoka soni na moi monde ko betama. Merci beaucoup mboka Chiko Katumba bourgmestre ya commune Masina ndeni au sensibiliser population na yo ndeni o lakisi esprit patriotique na yo qui est réellement na esprit ya ko combattre banguna na esprit ya ko assister moi mboka ozali mokonzi ya mboka Afrika tiré du Chilombo ya ko assister FARDC ya ko assister ba wazalendo ya ko sala oza que de manière que mboka la biso ezala mboka oyo tokolonga etumba oyo tolanda entretien auto sakina et to juste après ce plateau c'est parti la régie. Bonda Ekolo, magazine d'actualité 2025, année à lumière, 2025, année à Tomboa, République démocratique du Congo, la patrie ou la mort. Bonda Ekolo, magazine d'actualité, comme vous voyez bien, toujours magazine Mokoya, même investigation partout pour tout le côté, la réalité, autour des Kanakak, Namboka, le Oyo, la première citoyen, la commune Yamassina, représentant le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi de Chilombo, la Katia, commune Yamassina, moi, en quelques lignes, pour te mettre au bétaliso, Oyo était d'abord gestion commune, Oyo, P, pour soutenir FARDC, le commandant suprême de FARDC, P a lancé un message na Oyo, et allé commune, la population, comment est-ce qu'il pour se comporter dans le moment Oyo, tout ça, actuellement. Mon cause a toujours un apport, et puis ça bino information aussi et à temps réel. Boni, mon conseil, bonne santé. Il y a Mon mboka Chiko Katumba. Vous avez essayé de faire bino lelo. Vous avez notamment dit que les ministères les allaient belé. Bonne santé à commune bino. Commune patriotique ya Masina. Solo nous moke zali connaissance. Polo asina Masina kimezali. Est-ce que vous avez rappelé commune bino za appelé frontalier Nangamba Brazzaville? Iyo, toyebi ya solo.
Pour tout le monde, question parce qu'il faut tout totalement de gestion commune à Bino en matière de sécurité. Collaboration, mais d'abord, Bino étant que premier citoyen, là, chef de RINA, ou bah, c'est vraiment pour aider ou permettre ça, ça déjà, la collaboration, ils allaient kitoko. Yango de salite, je dis à poste de l'équipe, le chef de quartier, nyonso, pour être pour rappeler bango à l'ordre, peut-être cette instruction à Sika Oyo, au Konzaville, il y a qui ça, c'est le Excellence Daniel Bumba. Alors, ça, on a dit sur un chef de quartier, le bêta qui c'était pour la collaboration, communication, il y a bango, on a chef de rue, na bango, et bon, on a commandant Siat, commandant sous-Siat, commandant point chaud, nyonso. Jusqu'à Bazali pour être batango nyonso pour kabola information pour contrôler au Italie bongo sécurité puis kimia betando au Bazali pour gérer. Parce que ça chef de rue mon conga quel est chef de rue chef de rue ba chef de quartier bali ça chef de rue mon très compétent basé peu rajeuni ba ko za la compétence mon réellement donc peut se information aussi à temps réel. Bazali pourquoi dans quartier à biso ya ngambo il y a 12 ans bombo. On a travaillé, on a rapproché, on a commenté on a fait la descente dans la commune de Massina, il a toujours le point focal. Nangai, on a l'ingé Moussou, Nangamba Massina, on a côté à quartier Matadi, quartier Kivu na Congo, on a l'ingé Nibale, on a fait la Mosala, on a vraiment très efficace, on a travaillé avec le chef de rue, on a fait le chef de rue pour la collaboration, on a notable, le quartier Nabango. À tout moment, ils sont informateurs de leur chef de quartier. Ils vont dire information. Ils ont sur le quartier na bango. Mini pays na sur le quartier étant de la commune de Bisso Massina. Il faut noter d'abord que nous allons agresser na Banguna. Banguna on a même si faut pas à Kinshasa, faut pas à Kinshasa que Banguna la lancé balété, Banguna la zambaté, Banguna parmi population de la Bino ya Massina. Dans la commune ya Massina, dans la population patriotique na yo bazali sika na yo. Mais ça, je n'ai réellement pas lancé par la banque pour éveiller de manière qui va sur la République démocratique du Congo en général. Pour la bande de Konanga ya Massina na Koloba, pour tout le monde, beaucoup de gens au Congo, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ambate o Félix Asili Kosala, avec Kosala Bonzala Kolo Tubitonga. Si tu as la qui Pitonga, la Moussibatu. Abate bitumbala bisona ngumba ya Rwanda ezali ya lelote azaki na liberté kosala o balingi asi mwana mboka Félix Tshilombo Tshisekedi abi te niet ekosala su bongo te yango moni nungu o nyonso tozali na kati ya mboka na biso kasi na biso ngambu ya Massina pembeni commune patriotique na liki botayi lolenge kani totambolaki na bandeko ya Kisasa nyonso mardi ya Sanzeleki omoni ke Massina nde bameseli kopesa qualification na Massina ke so batamboli bakobebisaka biloko ya bato bakosala boye te Massina ebandaki na kotambola na kimia ekeye na ngambo ya aéroport international ya Njili epesi message ya bandeko baye bakitaka na ngambo ya Njili kuna baye bakomibatela bakita na ndenge esengeli akoya na esprit ya monguna akita na aéroport ya Njili te pamba te bana Massina bakorécupere mpe batamboli te bakokende kuna na niveau ya ville mpona korapele institution nyonso pe bapaya bambassade te basengi kotambola na limemia pe na kobanga pe na korespecte ekolo Congo yango tobi na bana Massina tolemba te liboke moko lisanga biso tokotelemela monguna tokopesa espace na monguna te tokopesa nzela na monguna te pamba te biso tozali nsima ya mokonzi ya mboka pe tokoakompagne elongo na FARDC elongo na bawazalendo tokena bango te asuka. Donc nous sommes derrière le chef de l'État, on soutient l'action nyonso chef de l'État qu'on doit na gouvernement na ye pour être to mettre fin na bitumba o ezipe ngonga molai biso to koli ya so na kati ya ville province ya Kisasa awa bitumba na ye to kana bana kelasi na ba niveau ya primaire mais tala kasi lelo bitumba na te na ngonga o to ko mbaboti pe to za na bana bakoko bazali 4 biso mais to ko sala pasi. Qu'est-ce qu'on donnera comme information à nos enfants? Cause ya bitumbango pe zali nini? Éviter. Nzambe nda pesi biso Congo. Nzambe nda pesi pe Rwanda o bazali na yango. Kwani likunya ya boye. Kwani motema mabe ya modèle oyo. Yango biso tobi na Massina, rien ne passera. On ne se laissera pas faire. Donc monguna zabi ke azali koluka mabe na Congo aleka na nzela ya Massina te pamba te
oyo tokosimba ye tokokamata ye mpe tokopesa oyo alingi na ndenge ekoki. Masina ezali commune moko patriotique, Masina soki balobi oui yeba toza na 60% ya kondimama. Si Masina balobi non na kati ya Tchangu yeba toza na 60% ya koboyama. Et là, la République démocratique du Congo, nous sommes agressés. Et puis, Rwanda est un petit pays, mais derrière Rwanda, il y a trop de pays africains, s'allier, il y a occidentaux, américains, d'autres pays à Mokili. Quand on détruire la République démocratique du Congo, nous sommes allés à la collaboration directe entre Bokanabiso et la coopération extérieure. Bon, on ça ouvert. Mais c'est nous qui avons dit, et ça, nous avons pas eu de Congolais aux yeux de la responsabilité. Nous sommes c'est tout élément, la patrie ou la mort. Il y a un premier citoyen, il y a commune de Masina, pour représenter déjà le chef de l'État, de Chilombo, parce que il y a une commune patriotique, une histoire, et quand même en 1997, j'espère, dans le roi Désiré Kabila, comment est-ce que Masina va déterminer que si l'ana n'a pas Rwandais automonaka. Donc tout est possible, que les armes exaltées, mais ceux qui, population, télémi et les kimando qui n'a pas cassé. C'est moi dans ma situation surtout si vous allez tellement avoir conscience que à part Mboka au Congo vous avez Mboka comme citoyen bien tout ça à la plateau ceux qui ont un problème vous allez direct c'est bien bon pour soulever beaucoup parce que le problème interne c'est tout temps à l'interne et non pour divulguer l'information aux utiles dans la paille et aux amalam dans l'une tout la bien sur question mon poser en rapport à la sécurité parce que les babiqués parce que moi dérapage des alliés à trop par rapport au comportement de la machine, au niveau de environnement et autres. Comment est-ce que vous allez créer une stratégie pour permettre que le dérapage voilà le cours de la sécurité du Kanga inutilement puis dans l'environnement et ça l'a embelli pour permettre à la population de vivre un moment où vous allez pouvoir la commune de la machine. La machine a déjà cette collaboration entre les différentes structures. Il y a commune, ils allaient vraiment permanente. Déjà, mon collègue lobby, le 3 février, nous avons fait la réunion du conseil de la sécurité communale. Mais c'est le conseil de la Sanza, Kassi. Dans l'urgence de Séné Namboka, nous avons fait une réunion du conseil de sécurité communale. Mais dans Kassi, il y a l'équité de Makambia police, Makambia ANR, Makambia DGM, moto, Aïba Nini, et Zali Bongo attribution. Puis dans Ngambo, Bango, une meilleure collaboration na biso bakambia commune et là comment te que les gars na commune ceux qui biso to éviter alors bango sengeli bala muka nangonga nyonso ba chef ya basiat ba sengeli ko kitana ba sous-chef na bango ba point sur na bango nangonga nyonso à la minute à la seconde pour avoir l'information ya secteur ya milieu o ya zali pe na lombango pe ba ko tenir biso informé pour être biso kamba bakambia ville ya Kinshasa et puis na minute solution zo mambala moko machine zali commune o kimi zali les communes où il y a Makambouya, on se retrouve en Bilingate. Bâti à Kolatsa Massina, le Posoana et Sika O, Bilingazali, et Sika O, Mobu Zali, Massina Zali commune, il y a bateau, Balingi Kimia, Balingi te Congo, Ezala Congo, Balingi te Kisasa, Etika la Kisasa, Ezala Kisasa, Olenge gouverneur à l'Obi, Kisasa O, Ezali Bongo, Ko Bonga, et Kisasa O, Ezali Bongo, Kongenga. Dans la commune de Massina Tolobi, Motonyoso, Lisanga, les Tomeseni Koloba, mosapi moko sukola kelongi te yango mokonzi ya commune ya Masina lobi to ya lisanga to ya baso elongo to pesa na makanisi to pesa na maboko to pesa na mayele po ete to sunga na service à sécurité entre autres police ANR DGM po ete basala mosala bango kitoko donc bisungi likanisi ya mwana nyonso Masina ezali na ngonga oyo très très importante po ete permettre biso okende liboso et puis na liki to sali bongo de Masina ekongenga pe na point assainissement to lobi moto nyonso asengeli ko batela e ko petola Masina na ye Masina ezali mabele ya biso nyonso soki mopaya ayi ko kombela onda ko na onte na ebite soki bakoba nini po ete mopaya alula ndako na yo esengeli yo moko o entretenir yango yango to lobi bana Masina entretien ndako na biso etali biso moko moto ya ko distraire biso te biso na Masina a to lingi bomoko Masina a tolingi bolingo pe tolingi mosala obele sima ya mokonzi ya mboka pe mokonzi ya ville ya Kisasa. Tout le monde qui est la souka parce que les Cambodgiens tout le tout ça mais c'est tout le monde qui sont souka un peu normal aussi. C'est pas avec un bâton magique pour diriger la commune la Masina. Pour ça bah moi ça moi sur la velonité.
Vous avez un service, vous avez la carte, il y a commune, vous allez pour diriger, le coup la DGM. Vous aurez le cas DGM. La carte à machine, vous avez un étranger et belé, vous allez dans la venir, dans la rue, dans la quartier, vous allez. Est-ce que le service de la DGM va être capable de mettre la information sur l'identification avec l'étranger, vous avez la carte à commune. Voilà, il y a un peu de carte à l'équité, tout ça, que chaque service est dans la salle à Moussa, et na qui aner, na qui DGM, bino siko ndebo sengeli penza kotunga biso. Parce que c'est vous qui devez nous donner la meilleure et la bonne information déjà en avance. Et bon, c'est la biso de la police qui t'a fait ça la Moussa. Non, ici bango, déjà mon collègue lelo, na dit qu'il avant tout comment pourquoi et à la DGM, et à la aner, bah pour la PB de côté, après c'est biso la meilleure information. Na ba tous allez bango la commune à Massina. Pas maté aner et mo déjà assez ko senga biso, bisika to vandi maboko bali biso banguna bazali. Engai na pesa ngo autorisation mon collègue lobby bakita. Basala mosala par rapport à la télévision la bango, bon bailler la biso l'information où ils allaient crédible pour tout ça mon na rumeur té. On va dire service de sécurité, service de renseignement et sengeli bakita sur le terrain, nous lingue ba meseni pour ça la mosala bango bon bailler la biso la meilleure information pour que tout le temps cette information et pas bakambi ya ville qui ça pas bakambi ya ko. Donc la DGM et la ANR va dire sur le terrain na mokolo ya lelo. Sur demande il y a biso bakambi ya commune comme maté que mon a été sengeli tout est réellement qui fait quoi, qui est qui et qui est quoi dans la commune de Massina. Comment la population va y service, il y a une immigration peut-être année va pouvoir service à l'enseignement. L'immigration va monter encore la frontière. Organiser la commune. Alors quand la population va clôturer, fait ça un message de collaboration, surtout le chef de riz. Parce que bon bazar censé accueillir dans chaque parcelle ils ont autant de portes et autant de portes ils ont autant de personnes. Donc bazar quand il immeuble bazali ba étranger tout ba congolais à solo. Peut-être bazar non identité de l'eau. Alors ça là c'est le chef de riz na bino, peut ba de nous à DGM. C'est ça bango message me permettre de faire la collaboration pour l'intérêt de la commune à Massina. Makanisa dans les kama mokepe komaka et peut attraper occasion pour être tout bon c'est olenga ko sala mosala. Bonga yango bande ko DGM ben na ko bongisa pe olenga ko sala mosala parce que la DGM essengeli penza ko travailler na ba chef de quartier pambate ezali na motuya makasi. Bonga yango to sengi na population na biso ya Massina na bande ko DGM ba kosala mosala na bomoko chef de quartier ko la communauté yeba ko recenser de monsieur ko recenser ba habitat ya quartier na yo ce qui ne quoi déjà mal équipe bosso na po ete y pas joie essayer ko faire comme information PC o izaya motuya pe la kisa ke na etando na ngai na vandi awa population ezali autant pe ba paya bangoyo ba va na adresse boye va na lopango boye bazali misato bazali minei bazali mitano ko banga te ko mitungisa te ezali pona kotungisa bango te kasi ezali pona ko sécuriser bango na mabele ya Massina ko tobi Massina ezali commune patriotique Massina bi ko vana na batu Massina bi ko boko la moto nyonso oya bi ko batela kimia ya Congo na biso so moto ko tia nungu na Congo na biso letango na mwana Massina la sagete esika na oyo ezali awate kasi moto ko vana na kimia na Massina ko tabakisela biso atama moke na ezali boko petola pe ko embellir Massina na biso to ko pesa pe kimia la DGM le chef de quartier, chef de rue, mon corps d'Isanga, tout travailler en collaboration pour identifier les habitants et surtout les étrangers au bassin de Bongo Nakatia, à quartier Nabiso. Complexe, c'est un anti-naté la Katambo Kanabiso, il faut pas que Mopaya, Ezalika Mundelete, Mopaya, même Motomoindo, c'est parce que Katia Batoui, Bayindo, Deska Makababet, Ezaliamini. Bakonde toujours Bunda, mon le Baza Mundelete, Baza Bayindo. C'est un complexe pour Motozo Balingala. On considère ça comme des colons jamais. Par service à sécurité, vous avez la qualité, vous avez le droit d'identifier les gens vous allez communiquer avec la commune. C'est parce que le développement est dans la base. Tant que tu as un complexe pour vous apprécier $10, $20 au ticket, vous avez des autres textes et pas on appelle le bloc Bougumestre, comme le col à Yende, l'histoire Bougumestre, le boc à Bougumestre, l'histoire Bougumestre, vous n'allez pas venir au service à sécurité. Mais la population, vous allez vivre dans la quartier municipalité, d'où est-ce que identifier mon surtout normalement quand la mikana nae autant mon bana ya mboka papaya il y a des fois nous sommes trahis quand la bana ya mboka tout agent il y a un service de la sécurité et la population c'est tout ça la premier agent de service de la sécurité bana Massina et le ngona bougumestre no boyebaki bino bozali batu ya liboso ko za agent de service de la sécurité mutu mo moni kazali suspect mutu mo moni kazali mutu mo ayembala ya liboso
pour toucher été, pour faire sa information rapidement la police la plus proche pour permettre bango ba identifier. Avant ça peut mon la commune avant dans la Kingabwa, avant dans la Gombe, avant la commune quelconque, aller la carte commune la ville mais pour Akim passer la Mabi. Mais à partir de l'identification, pour identifier, c'est possible le chef de RIP à interroger le chef de quartier, à bien appeler mon chef de quartier, la commune, au bas pour le baisser, ça ou tel, pour aller à quartier, mon madame, tout mon tamabé. Tout là, la tête, tout ça, toujours côté, ma parce que, à travers l'information, on peut ça aussi, la hiérarchie, c'est-à-dire aussi, pour éradiquer, on a la carte, c'est beaucoup à la biso. Donc, comme la soupe à la moelle, on a chaud, quand on va aller, première situation commune, il y a massé, la maloba, à clôturer pour ça faisant, pour filer la carte, édition. Tala Mokozamboka Zali, comme la système de FRDC, tala gouvernement, la institution Mboka, message du Tokole, ça m'a yopé et tant que Moko, il y a au Azali Kokamba, en tout cas, une grande partie, il y a institution Mboka ou la commune Yamassina. Merci Mingi Penza, na Kweba Kolega, na émission Olelo, na Bakozong Samato, Mingi Penza, na Mokozamboka, c'est pas facile. Son Excellence, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, na Likite, na Lobby, au bout de 3 décennies, hein. L'agression. Voilà. Dans la BTL, président Maboko Pambate, dans la lobby, avec Koutiande, Maya Moto, et si vous avez la quitté. Il y a lobby non. Na batika qui, de la polele, na oa bozoba, na kateko, na biso. Bunga na lobby, Konzamboka, azonga semate. C'est le coup là, c'est un lobby, donc il y a Rwanda, na suka, na ba complice na Rwanda, na ba M23, donc il y a ba complice na na suka. Ya lobby sur la base, la lobby, to la lipongite. Pour Konzamboka. Biso tozali sima na yo ba FARDC masine ezali sima na yo ba wazalendo masine ezali sima na bino et puis on appelle tous les jeunes ya masina ba nzoto tozali makasi ba bakanisi ba kopesa makasi kopesa soutien na FARDC na biso ba kende komi ya mbola po ete ba kota na ngambo ya FARDC ba kota na kati ya police po ete ba accompagner Mokonzamboka na guerre oyo Rwanda alingi tosala na ye. Kongo ezali mboka ya kimia Kongo ezali mboka ya mbaka moto nyonso kasi soko ozokisi Kongo ye mpo kozwa oyo ya yo yango sikoyo tokebisi Rwanda lokola sili kozokisa Kongo ye mpa kozwa oyo ya ye tokende ye te na suka mpa bate balobi bayebi kotanga bibabi ye moto abomi na epée ye mpa akokufa na épée qui tue par l'épée paiera aussi par l'épée lokola yalingi tobeta ye mandoki akomona makasi ya Kongo mpe bino tokobeta ye mandoki Massine ezali totalement disposé pour soutenir l'institution de la République en commençant par notre gouverneur de la ville province de Kinshasa, son excellence Daniel Bumba, et comme Tate Nicolo, Tobi Tozali, Motema Moko, Tozali Bongo, Simana Bango, et bien, il faut que ce tout ça la Massina, aussi to bandisi yango, et Tozali Kosela yango, et Tango Nyon, sauté sur la Massina, Fungola Miso, Kola la Pongite, Zala éveillé, Sima la police nayo, Sima service de sécurité nayo, accompagné pour être Tolonga Bitumba OP, Tosili Tolongi yango, nous sommes une race de vainqueurs. Merci en tout cas. Na Bagnoso, Balingi, chef de l'État. Merci en tout cas à Bagnoso, Balingi, FARDC, et Bateli pour soutenir Bawazalendo. Merci. De retour sur ce plateau exceptionnel de votre belle grande émission par excellence, Monda Ekolo, magazine d'actualité. Bonjour, Landamon Mboka, Chiko Katumba, bourgmestre, le premier citoyen, la commune patriotique, Yamassina. Pourquoi? Tokutana Ginaye, Batoyamba, bourgmestre, Tokutane, Bokoye Bayango, Kalamingité. Deuxième bourgmestre, Bourgmestre a commune à limiter. Maman Nathalie Alamba. Yépe a déterminé. Avec esprit patriotique. Elle a toujours voilà pour accompagner les commandants suprêmes de FRDC. Pour accompagner la FRDC de paix. À lancer un message de la population de la commune à limiter. Pour mobiliser, déterminer, les jeunes, s'enrôler massivement dans l'armée pour défendre la couleur et de la République démocratique du Congo. Eux qui permettent que lobby à solo attention biso tozala bon moité bana na biso ndenge ngana to kuta lelo zela train batia ba rail bakoko so basala ka ngona tanga ba belge et c'est que bana na biso to ko bota na bakoko na biso lobby ba kuta ka solo réellement que mboka o ezalaka bo pendant plus de 3 décennies quelque part mais grâce ya abolingo o bakoko na so azalaki na bon moyilo ko ba alede wa bakoko Cobral ba Christian Moucheke ba Benjamin Kilunga ba Egrid Mateta. Parce que d'abord, moi, babundela kaya ngo pele oyo to koba vraiment la liberté pe fier ya ko lula Congo ke ko lula mboka bapaya. Maman Nathalie Alamba a sensibilisé population na EP a sengi la bango ba ko respecter sécurité environnementale, ba ko respecter bolingo ya Congo, balinga Congo.
les canaux, surtout parce qu'il n'y a pas Congo, tous les Mboka Msouté, tous les éléments OP, tous les juste après c'est plateau. C'est parti, écrit de ma tête. 2025, ils allaient année où c'est Mboka Oyo, ils ont vraiment ma parcours et pour Mboka, ils ont Mboka Oyo pour faire ça et c'est un gros. Et puis, Congo, man, tu vas sentir réellement que tu vas vivre la carte, il y a Mboka na Bango. Congolais, surtout en général, a dit qu'actuellement, Mboka, ils allaient agresser, la force étrangère aux Alibanais, Mboka, le Rwanda, puis, na ndele ya ndenge na ndenge na kati kapa ngo ko botola ko bebisa bomengo otozala ngo ba Congolais bazali ko bénéficier grâce aussi à ba effort et le chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bazali ko sala et le ngona ba mapinga na biso na ba ko ba ndeko so ba wazalendo on bazali ko sala que réellement Congolais azala espoir qui pour récupérer mboka na biso na ndenge ya kimia mais tellement que vie province ya Kinshasa ezali capitale ba institution ya mboka miroir ya République démocratique du Congo et singeli toye ba ki ba bourgmestre bazali ba premier citoyen oyo ba ngode ba singeli ba accompagner vision la chef d'État de Tshilombo et tout ma c'est déjà plus de 3 décennies la Congolais va perdre un gros ba Congolais va toujours ba esclave quelque part donc le oyo ils ont contrôler ils ont tambola donc tout ma bourgmestre chaque bourgmestre à la ça la qualité n'est pas compétence n'est réellement sopi azali moko a copier ça espoir na commune na vous allez pas la commune alimentée par maman Nathalie Alamba wazali numéro 1 la commune alimentée betali mo masulu zali mo entretien mo ya moki avec cette gestion en commune vis-à-vis de la Mboka, République démocratique du Congo. Mon Mboka, bonne santé. Bonne santé à la commune à Bini. Limitez à Malamou, dans la caméra, mais le Congo a besoin de gestion en commune à Bini, premièrement, en rapport à Edith 003 et Edith 005. Puis, comment est-ce que vous allez collaborer avec le chef de rue, avec le chef de quartier, pour que vous allez la première situation aussi, c'est le renseignement de la sécurité de Mboka na biso. Merci mingi de voler na motuna na yo na globalité commune alimité ezali bien pour la gestion ya commune ezali na moko te na ba chef du quartier ezali na ba chef de localité na ba chef de rue oyo tozali en symbiose ezosala mosala malamu donc mosala ezalaka motu moko te moto asalaka ndenge ezala implication ya bino nyonso te tosala ndenge outi koevoke olobi edi 003 na 0 tosala mosala neti lobikuti na butu mpona oyo etali nuisance sonore azalaki na kope na poule mondele bato baza na kolanda mpenza mibeko te la sensibilisation donc nalekaki nga moko natala nano population azovivre ndenge nini ayoki awa misiki na sa kuna na sa azokeleka na kimia na ndenge ya pédagogie na banda ndenge wana oyebisa bango estce boyebi te boye ekisami yo oza na eloko na ozosala misiki na yo ezala mpo na yo moko awa na bopanzi bana mosusu bakoki kozala baza na classe baza na ntango bana bazosala badevoir na bango bana bazotanga non seulement sa motu mpe akoki kozala na besoin apema mpe na kimia bato mpe baza na bokono bazali malamu mpe na bamiziki ya ndenge wana partout place nalekaki bato bapesaki merci mingi antuka mama boumete nayebisi mama mabi lelo naleki lokola motu oyo aye koteya nasala pédagogie mais na poso oyo koya nakoya susu na pédagogie mpona kobanda ba sanction kokanga leki na oyo etali bongo environnement ozobunda ozobunda taneti na place 7e rue okambi ya ville ya Kinshasa ozolanda programme oyo chef de l'état alobaki ovali na ville ya province ya Kinshasa programme na ye tokoti na kati yango mpona biso nde babourgmestre ezali bapilier oyo na se tokoki kosimba elongo na bachef du quartier chef de mpona nini tomatisa makambo mais mosala okoki kosalema malamu te soki biso nyonso to totie maboko likambo ya assainissement eza problème ya motu nyonso environnement oyo eza environnement biso toza kokoka biso tosengeli kobongisa environnement ya biso mpona soki otali place nyonso te oyo bato bazoluka mwa neti kobika basali wenze en dehors mpenza ya bisika oyo esengeli kozala zandu ezo ezalaka yango nalobaki antuka na koyoka te nabengani mbala ebele namoni lero koti na olo wana omoni babilo wana eza babien 6 tosalaka yango maître
ya kotumba totumbi ya kokanga tokangi okutisi bango bamai mais congolais aza matema chinois congolais mais oyo aza liboso likolo ya mibeko aza te ta mbela oyo bakonzi apesi na eloko tozalaki nabima na terrain tokokutana na contrainte moko esalemi awa boye yango nde moto esali nisi na butu mpona kosala mosala olamu ya mboka eza mpona nani eza mpona biso bana très bien oza ba quartier belé industriel puis résidentiel otali mombele otali mosusu otali agricole otali salon otali kingabwa est-ce que oza ba quartier eza mokumba monene pe nous ba considérer ba quartier pour la kingabwa du quartier comme mombele mosusu ba quartier moko d'abord pour la désolé de ça ba kamingi ba yango mais na lobi nazokamba limetenga moko te eza na bachef du quartier bazali bachef ya localité bachef de ezala soki neti likambo ezali omona deja basili awa ezali kende bo banani basociate mpe oyo toza nango soki ezaliki baintervenir baintervenir soki mpe bango moko mpe basilisa bayebi limete eza monene ali eza na 14 quartier donc tous autant militaire tout la caméra voilà t'as la population basée beaucoup plus dans frontière parce que frontière na biso Italie na Brazzaville comme la limite la commune au plus Italie na Brazzaville maman basa kabilanga ba pêcheur puis na kata commune la limite bisika ba service de sécurité za bango lokwa ba en air basali pénal na la police t'as la population na voilà message pour lancer bango na ba moment où tozali ceux qui ba moni ba suspect ni ba ko sala pour permettre que la formation et atteindre objectif nazoloba na habitant ya limite vigilance wana ezali kuti makambo tobandaki yango liboso tolisi yango lisusu vigilance epi mpe tozomona mpe baretende nango tomona awa bakangi boye awa badenishe bato boye te limite eza lokola bakomini nyonso tozali na frontière na bakomini mosusu tozali mpe na frontière na mboka mosusu neti Congo Brazza alors mai nde kaboli biso na frontière wana toza na baservice ya DGM toza na ANR toza baservice ebele donc misu ezala makasi ya kofungwama oyo ndenge bakinga balobaka misu ezala likolo ya misu tozoveye makasi tozotala epuis nzambe mpe azosunga ale nazoyebisa oyo nzambe azosunga mpona omona kaka oyo te batiaki maboko motu mosusu asami kotelaka bakokomprendre te nzambe ndenge kaka tozotiki mboko na kati ya maboko ya nzambe nzambe azosala omona moko mibale mais le la sensibilisation beaucoup plus jeunesse pour la carte armée pour soutenir aussi FRDC et il faut continuer pour faire la caméra voilà mais c'est nous pour lancer la jeunesse dans la carte pour la limiter pour l'application bon peut pas côté la carte armée et à part ça mais c'est nous pour lancer la population pour la soutenir FRDC bah ouais depuis le commandant suprême moi la boka peut-être c'est le chien azoloba boye na ba komani nyonso na pesi na merci mingi na donc oyo nzambe apesi na république démocratique pesa biso makambi ya ekolo kombo ya son excellence félix Tshisekedi mpo apesa mboka oyo ezali don parce que na bamakambo oyo mboka na biso eza nango ekomona mboka mobimba na bavoisin na biso tosona na bango te ala towele eloko moko te mais bomengo oyo nzambe atia na kati na mboka na biso na mabele na biso réaliser convoitise non seulement africaine ou bien ya voisinage ekomi eza mondial alors yango wana oyo na kosenga na jeunesse congolaise ndenge le président de la république asengaki lobaka la jeunesse et l'avenir de demain kunga yango oyo motu moko asengaki abotama congolais te nzambe ndenge azotinda motu na motu na patrie oyo ye azobotamela héritage oyo tozwi yango ya ofele eza kaka mabilo nzambe apesi yango nazosenga na bacongolais ngai naza kuta kosepela parce que namoni mbala moko le chef de l'état alobaki bajeune bapesi ayebi te so bozolanda mpe na baprovince et tout ça bajeune bazosala donc mobilisation eza mpenza tous asimi mpo bajeune bazokende komitika
bamisusu kutu bayebi ata komanye monduku te bazobaka tokende Goma lelo tokende Goma asepeli na komona jeunesse na biso azali mpenza consciencieux azwi mpenza likambo ya mboka na ye parce que intégrité ya mboka oyo ezali biso moko bakongole komaintenir bapaya bakoya kosalela biso yango napesi merci mingi na mapinga na biso bazali na front nazoyebisa na bango boye place oyo bango bazali wana mabele oyo bango batelemi eza mabele ya bakoko na bango eza mabele oyo Nzambe apesa biso bisika bazali armée céleste eza na bango elongi bitumba oyo Alain eza mbala ya suka bitumba oyo ezokende na kosila epuis Congo le grand géant de l'Afrique azotelema ndenge balobaki ke soki Congo atelemi lokola Franc-Fano alobaki ke gachette ya Afrique ezali na Congo donc ntango yango ekoki Patrice Emery Lumumba alobaki l'histoire des Congolais sera écrite par Congolais. Donc ngonga yango tokomi kosala histoire nazalaki na ville commune na ino mpe nalobaki bakobakisa lisusu bapage ya bible oyo tozosala oyo mokili koyoka bakolobela président na biso bakolobela armée na biso bakolobela awazalendo tala patriotisme bato bamoni kaka nde makambo eza koleka eza pasi ya kobunda na kati ya infiltration na kati ya armée bozobunda na kati ya infiltration na kati ya service ya sécurité alors boza mpe na baavance soki Nzambe te donc nazopesa Nzambe merci epuis napesi jeunesse na biso longo ya merci makasi mboka oyo bino nde moto bokobundela yango parce que biso topusani déjà bino nde moto botikala kokama mboka oyo mabele na biso mopaya koyi kozwa moko epuis mabele mboka na biso bakozwa ata 1 cm kaka ndenge Nzambe apesaka biso yango ndenge mpe ekozala tokotikala ndenge wana. Merci beaucoup. Sikoyo boyeba pourquoi bandaki na deux communes wana. Deux communes wana ezali ba commune moko purement frontalière na Congo Brazzaville. Ba commune ya minene o esengeli ke bayeba ke bazali ba commune moko stratégique. Ya komate la ville province ya Kinshasa capitale ba institution ya mboka. Soki la ngama masilo komona ke basuki wapi na fleuve Congo. Commune ya Limete basuki pe wapi na fleuve Congo. Bakote ya mama maraîcher basala babilanga na bango ba pêcher balekala kuna essayer ba ko sensibiliser bango po bango nde bazape batu ya yambo ya kopesa ba information na ba service oyo esengeli esala ba enquête pe ba renseignement pour permettre que information ekoma na isika o esengeli. Le reste des communes bon sont toujours prêtes ya koyamba biso parce que monde école to continuer la bino partout au bozali avant que to soit sous ba tourner dans ba province. Merci à moi Igrid Mateta o Asimaki caméra. Il y a un exercice auto sur la commune. Montage de la réalisation pour maboko nae. Merci à Benjamin Kilunga on se sur la plateau. Merci à Bino Bandeko. Vous allez toujours continuer à s'abonner massivement. La chaîne YouTube de Monde École officielle. Beaucoup de gens partager partout. Bah activité la bino, bah problème la bino, numéro la bino moi là. Bobé Rapsi on toujours prêt pour répondre présent pour que bah désirateur la bino et comme na esika oyo esengeli. On se retrouve prochainement dans l'édition Monsieur Asika. Jusqu'à là restez branchés sur les restes programme de Monde École magazine d'actualité. Bye. Tout ça yango pour la bolingo to bola mu ya République démocratique du Congo en particulier ville province ya Kinshasa. Congolais congolaise yo mutu ozalaka na idée ya développement ya RD Congo magazine bonda ya ekolo baleki ya Yezu apesi bino opportunité ya koya ko exposer ba vision na bino pona bolamu ya ekolo mobimba botala bino moko tomesana koyamba batu na plateau na biso po mutu na mutu atalisa vision na ye yo mutu oza na ba idée ya malamu olingi mboka ekende liboso magazine bonda ya ekolo afongoleli bino ba porte yaka o contribuer na développement ya mboka RD Congo oyo ayebi ke aza vrai leader sala lokola baninga yaka na plateau na biso parce que eza seule adresse oyo eyambaka ba leader ya makasi pe ya solo to aborda
kaka basije nyonso lokola politique économique socio-culturel religion pe na basije mosusu oyo ezocontribue na développement ya mboka na biso. Koponela basinistre côté ya te tellement terrain yango ezalaki pe vaste atie bango wana parce bakabolaki bango musu bakendeki na ngambo ya prince côté ya Marane. Olia wana kosileka na ba télévision kobrandir ba document ezali ko condamner bango moko. Ité ya bomoko bosangani ngai na sepelaka mingi tana omona baumbu na bateke baza ensemble ngala muumbu te na ape muteke te. Ndenge kaka bozali komona bango pe bazali balide oyo bandimi ko participer na développement ya ba quartier commune pour que mboka ekende liboso. Yango biso na magazine Bonda Ekolo to bengi ba leader ya solo pe to beteli bango kambonda. Partout est côté la commune na bino. Numéro na biso zali yangwana yaka benga biso to koyamba yo to za tatu solana bino.